Mbote ba internaute ya congolocolenews.com et Senghor Kweba bino ebele liboso ya ba etando na bino kolanda site na bino congolocolenews.com lelo na cadre ya émission na biso point de vue tozana Sengo monene ya koyamba pasteur Alain pasteur na kati ya église Yahweh Shaddai je crois na ye tokobeta bongo masolo oyo boko découvrir tout à l'heure mais ya mboto kota na bozindo bopesanga ndingisa ya ko présenter bino moto na mbilelo pasteur Alain Mbote na yo pe liloba moko na intention ya ba alandi na biso Mbote maman Guidil je crois que liloba ya mokuse ezaka que base à la connecter parce que tout ça na ba mystère ya ko révéler na émission oyo. Merci beaucoup, pasteur Alain Abandi et Tebaïke Balandi, peut comprendre qu'Ezali, pasteur Alain Kassongo, responsable, pasteur ya église Yahweh Shaddai, Naye Tokolobela Bongo. Question où est brûlé, sujet ko pesa pasi, kati yabana nanzambe bavandi wana na lobito kolobela, lutter contre les faux systèmes religieux. Toteleme la bongo, lolenge ya mabe ya kosala. Katina etonga ndo limbola kamalamu katina ecclesia na bandi papa Alain ya mboto kota na bozindo yebisa biso c'est quoi les faux systèmes religieux ezaka koloba na mokuse religion ya mabe fausse religion eloko nso eza mabe ekomema bato na résultat malamu te de eza lisanga ya ba acte ya ba makambo nyonso ya mabe ba pratique ya mabe. Ah papa na yebisa biso kasi nyonso wana ya mabe na kati na église to bengi yango peni neza pe lisumu kati na église soki makambo ane ko sale mais appelle lisumu parce que église tango to komona ngo to komona esika wa petwa esika bato ba ko s'approcher na pureté ba ko s'approcher na sanctification mais tango to lobeli les faux systèmes dans l'église to bundisa yango c'est que za lisumu na kati na etonga. Donc en réalité za lisumu ezaka ka ndenge toyebaka te obomi motu lisumu eza figure po eza na bato bazoboma na kati ya ba pensée na bango. Tout à fait. Moi lelo na fungoli ka parenthèse tokolobela pe likambo aveuglement lelo makambo ya molimo eza plus fort que o eza physique. Yesu alobi na époque ya kala ezalaki ke soki bakuti yo en flagrant délit d'adultère ba lapide yo mais lelo soko talika mwasi na liso kolula nzamba compter pe à côté en gros la péché. Donc faute n'est péché. Donc ça va péché. Donc on ça combo ya le péché de la communauté. Ah, le péché de la communauté. N'a pas dit bande ko ba sosoli les péchés de la communauté. Kasi papa, péché wana o comme on a été que bino batu boza averti. Webi ete wana ezali sumu. Oko tika bana na nzambe kaka bongo parce que eza na baike te bato na nzambe to yambaka ba fungola mambi oyo ko fungola sikawa kasi yebisa biso papa tango wana yo yebi ozana boyebi to liyebi ya lisumu kati na lisanga na bana na nzambe tango yo bombi yango ozomona te ke ekomi pa aveuglement boti batu spirituellement ndenge bino mo benga aveuglement spirituel. Bon to bombi yango te ko bomba lisumu kobomba likambo wana eza plus toko loba hypocrisie. Donc muto ayebi eloko azosa semblant lokola ayebi te mais en réalité bazana lifuti ba osambisama yango biso to boy kobomba to yepo to dénoncer totalisa batu que makambo tu bazosala wana nzamba omona bango pe soki batu nyonso ba fléchir ba genou liboso a bal ba vandi na table ya ba prophète a bal ba Eli bazana na mboko oyo. Donc nous allons dévoiler pour que lelo ba prophète abal ba yebana na oya nzambe ba yebana. Matondo mingi papa Alain kasi to komona soki esalemi bongo c'est que ba pasteur ebele baza ba irresponsable. To baza na conscience que o to ko sala eza mabe. Lokola ba yebika ka isengeli ba sala bongo batiki pe ba peuple na nzambe na ignorance responsabilité eza na ni responsabilité ndeza bino to biso nde bandimi to yaka to lingi ko kota na discernement te. Non mondimi azana problème te oyebi ba makamyo se osala manakati ya peuple et qui ndaka plus na ba gouvernant comprenez donc Sorotali, tolobara terme techniquement qu'il n'existe pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais maîtres. Ceux qui peuple baza bien enseigné, bah comprendre le chemin. Biso ba pasteur ne toza cause ya destruction ya makambo.
Bisonde tobe bisi église. Ya on a zolo ba même en passant que même ba association avec église de réveil il faut qu'on revoie rango. Association na zo mona net église de réveil ils a désordonné, ils a organisé té. Bon mi pesi ka na politique. Eza kombo kaka ya pamba mezo sala musala mote. Église de réveil nda komi ko kuta ko mana conseiller. So to bi église à cause de la conseillère ya président. Mais so to bi ba pasteur ba komi ko ba koma ba conseiller ya président. Toka ki mususu a proposé ki papa ngana zala wana conseiller spirituel na yo. Pourquoi ka ya président? Mon sentinelle au thème na porte que conseiller thème sous pas andoki a changé. Totindama pour les hommes politiques et pour les autorités pour na bango te mais totindama pour nzambe mais vers bango. Donc nous ne travaillons pas pour eux. Ceux qui chef politique abimi libanda maloba nzambe biso photo bois kaye na libanda. Ceux qui continuent à soutenir c'est que tout ça basa il nzambe te. Donc c'est je crois qu'en réalité na mboko yo na ko ebisa vérité basa nzambe bazali so ebelete. Ba faux batondi belé balati ba veste ba otambola ba jipa. Je crois que tu dénoncer mambo belé au toucher au point à péché à communauté. Le péché de la communauté zanini mati makasi. Les orans de communauté chrétienne, communauté à ba croyants faibles. Ils ont fragilisé. Pourquoi? Parce que écoute ici babiloko ba orgueil, ba poison, ba assassiner côté une église. C'est vrai. Makambo to ko retrouver en église tende comme une carte église. Donc confusion za totale. En tout cas. Et bah quand ici babiloko mona que le mois tout le monde a so repousser moninga, tout le monde a so ndima moninga te. Et puis bah o batombo mi ba sali cercle moko balingi batumsu ba ya okota te. Ba pénétrer cercle ba pénétrer. Et comme il okola moi li sanga na bango moko. Voilà, ça dit ba mi benga ba grands hommes de Dieu. Ba super pasteur. Oh na makambo nzambe grand homme de Dieu azalaka te. Bozo kande pasteur ala ko fungwe no kasi pasteur. Grand pasteur azalaka te. Grand prophète, big prophète azalaka te. Prophète nyonso aza prophète. Likambo ba prophète majeur na minere suka na ancien testament. Ah bon? Prophète nyonso lelo tozaka kana ministre prophète na muto aza na don ya prophétie. Et si li tozana prophète majeur na minere te. Et yo za grand pasteur et puis grand ngo bazotala par rapport na foule na ba jeep. Mais na koyebisa o même que nzamba mona ka ba jeep te. Prophète Samuel akina ndako ya Isaïe amoni batu ya corpulence ya makasi amoni batu ba vimba alobi certainement ouais anza liboso nanga nzamba ebisi moi je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux les yeux mais nazo tala na motema apona David abwakisa bango donc batu belo zo mona bango ba otambola wana ba jeep bazo sala ata misusu baza ba piéton nzamba abwaka bango kala na benga bango ba vieux Saül c'est-à-dire azana trône mais onction royale esande pas David. Ya solo. Atikali na kiti ya pamba. En tout cas. Kombo ya pamba nde etikali. Kombo ya pamba etikali, étiquette ya pamba etikali. Pasteur Alain na kozona maloba na uti koloba ki église de réveil na Congo, ils ont existé presque pas. Alors pasteur Alain, yo kondima et occultisme pe koti na lingomba ya Congo na ecclesia ya Congo. Oza vraiment na kondima pe ke occultisme za na kati ya mangomba oyo. Nakoyebisa yo mama soki nayebisi okokamwa parce que nzamba aloba na ngai allait lutter contre va lutter contre le faux système religieux le système babylonien. Na kati ya système babylonien za na makambo ba mystère belé. Nakoyebisa yo ke bana nzambe bafungula miso na RDC église et baby. Donc ne tuza boye et comme moment moko soko za na bandimité ya bango bien parce que bato moni bazotondisa ba stade awa. Bazo leka na ba terrain. Bazo leka basala ba publicité ba miracle bakoka bazo tambola mambo zo salama la plupart source na bango eza na magie. Ah bon? Oui. Mais pasteur Alain biso peut-être ressourcer peut-être qu'on comprendre en tout cas ça inquiète et puis certaines sensibilités ils ont appelé moi touché hein ou mon pasteur a ko benga pena na groupe oyo ba Mireille nyonso baya allez-y comprendre quelque chose dans une foule est-ce que ba Mireille ba okiozanga yeb sabiso nande bokomo sela ba miracle na bino muto sa campagne foule batu batondi abinzamba zebisanga Mireille aya mais ba Mireille babimi 5 a orienter ce que li lo bande message nde mususu ba Mireille 5 kaka misusu baza wapi ba ye lisusu en tout cas ale ba moko akoka zaki na kati ba pesi tikotak ya koka telemi siko koka ngoyo ozaki sûr que ponga natala mingi ba webi kelelo nazwa degu ya kotala même ba prédication belé na Congo
ozomona pena que muto azoteya maoteya te azosala na ye bapublicité na ye et puis azoya koteya tu sens que il ne contribue à rien na foi ya bato eloko nde etikaki nga mwa moke en tout cas nzambe kaka nde yebi motema mpe verité basali na ye me biso lokwa twaka na mwa discernement molimo mbala moko asuflaki nga tala nanu robe mwasi yango alati kokango alataki robe molai kaka lokwa ya mama mimi ya kongo lokole alati wana nakoyebisa o verité moko tomona mpe bien eza te nakoyebisa o verité moko tomonaki atelemaki eza na sœur moko ayebisanga pasteur nalandami nayoka peke bato moko kuna babikisaka miracle nakenda nga nakenda namona eloko te nakoyebisa soki okomona bamisusu aya na stade muto aye soki amonika aleki avec la solo aye ameki esimba ata alekisi aleki kote mosusu nazoyebisa o verité yesu asalaka nde bango baosala te meme yesu akenda na tombo abimisa lazare bakufi bazalaka combien me okoka ya zoyebisa o babeli nyonso boya na obikisa bino oyebi nga na mboko na kotia bango na défi botelema wana na kozwa bakoka nyonso ya Congo nasali rassemblement boya siko bakoko biso toyebaka totieli bango wana totie caméra soki ozala pe en direct ya chaîne nini tokotia totala nde babikisa bakoka okomona parfois ata moko te akobika soki bacontredire nga moko abima aloba pasteur nga nalingi omeka expérience wana bakobima te mais pasteur moko pa lobi o biso bato ya Congo tozalaka nde na confiance po bakoka wana na koya na bango nakocouvrir bango te nakokongola bango partout na couvrir bango na makila ya Yesu na couvrir bango na ombre protectrice ya Nzambe c'est-à-dire que ata soko ye na magie po telemisa bango ba hotelema te baboyi na bango ba hotelema te libende kute kosa c'est-à-dire que ndenge na zolo baboye ekomi temps toko défier bino bobebisi église ya Nzambe ya solo même bato musu baza na extérieur bako kosambela lisu te bato bele kutu baza wa bozote ya sa malamu bozo yembela biso abanzembo tozo bina tozo yemba mais so na poto babetaka lisu te bateyaka lisu te bamisusu bazobenga na bango bazoya kokosa biso awa lokola peuple aza na nzala soko amoni bango na bamituka na bambongo baza na baradio na batelevizio yango ezo tromper vigilance ya peuple nini pardon vision ya peuple pasteur Nzambe aza multi système multidimensionnel Nzambe oki kosala ba dimension kolekela maele na biso eza pe na ba miracle Nzambe pa abimisi mbongo na kati ya mbisi mbongo pe bimi batu bakonte pe ba hero na libumu ngolo ponga na meko sali na Nzambe esalama ki na Congo awa na bandi moto na Nzambe ana na sina komela ki aroza pe invité na biso ko sepela soki toza na débat contradictoire yo na ye ko za malamu mingi mosali na Nzambe bengi bosomba mbisi na coin mbisi ya ngolo ya mai papa po tozolobela occultisme na yebi te soki bango soki magie ekoti na église ekompeka bazotanga kombo ya Yesu moyo koexplike biso Yesu babelelaka aza Yesu abomoi to aza Yesu mosusu kasi amoni mama mona etonga abina mama Nzambe azolakisanga pauvreté Nzambe azomemona gombe ozo changer adresse po ani oza na mawa atindi protocole bimamba ozo sama na bilili protocole aki asombi mbisi aye na mbisi na église pasteur abibo panza ngolo wana libumu nga moko nazomona na misu na nga nazotala na bilili bapanzi ngolo libumu nga na bi Yesu akosambwisa bino babimisi michopo mbongo ezobima tena mona ka sachet moko pembe bimi babandi ko dérouler sachet pasteur ba héros nde bimaki bazwi ba héros bapesi mama wana siko tokoloba ni mama na okota kaka pe na makambo po azwi mbongo bon oyebi eloko na koloba na miracle wana eloko Nzambe avisaka liboso eza salut ya ba âme Nzambe akopambola mpagano te Nzambe akopambola moto aza immature te po mbongo wana d'ailleurs ule esauver ye ekomema ye na perdition lelo na koyebi so tokoti na aveuglement bazo aveugle bino peuple de Dieu Nzambe ayaki te premièrement pour enrichir biso physiquement ayaki d'abord pour ka sauver ba âme na biso so moto akomi sauver c'est-à-dire que akomi Nzambe ya moke donc physiquement boye akozala mutu mena molimo ne akomi Nzambe akomi mwana na Nzambe et ce qui fera en sorte que identité wana ko banda ko commander richesse eya et ko commander makamyo so eya siko Nzambe apamboli mama wana sia bongola mutema toyebite Nzambe mutu ayebi bato bele bazo na l'église awa je vous dis en vérité tant on a parole Nzambe azebisanga ayaki pona komonisa ba aveugle vous comprenez alobi
pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres. Mais la Bible dit les pauvres en esprit, errer les pauvres en esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Pour verser on a peu ça. Mobola na esprit. Et ben tu vas comprendre pauvre en esprit parce que littéralement pauvre ça seulement muto aza na état de manque. Muto aza suffisamment te na banini na ba ressources. Mais sur le plan spirituel, toza ba pauvre pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu. Oui. Donc yenda za source na biso principale ya makamunyonso. Donc pour o mataye c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous nourrit de sa parole qui est la nourriture spirituelle. Mais nzamba lobaka likambo pauvre nanzoto te. Et tangu Yesu ayaki, mission ya Yesu ezalaki d'abord na caractère moko spirituel. Tangu azoloba même ba aveugle, eza aveuglement spirituel. Alingaka yebisa biso même que puisque okotala très bien que Bible zoloba awa nakokotala awa quelque part. Sokotali na 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Bible dit ceux qui vivent dans le plaisir, celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. C'est-à-dire que la mort spirituelle ezali, la mort physique eza. Et soko lingyo kende plus loin, on a 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Bible zoloba la nature n'est que un enseignement. Nyo ce monde on a kezande enseignement. Nzamba linga lakisa biso que au monde bolela bakufi boyoka kapasi ngape nzambe tango milimo batuzo kufa na yoka kapasi nzambe tango ola kisa aveugle azo tantonner aola kisa biso que spirituellement soko za aveugle azola kisa conséquence nango na molimo po nzambe so alobi aza papa na biso comment koyeba valeur ya papa na vie na yo na ba droit na yo vis-à-vis na papa na devoir na yo vis-à-vis na papa soki oza na papa moko physique te. Et tant que je suis votre père, tout à l'heure papa nabiso pas responsable, le vrai père. Au comment on a aussi bonne image, ah vraiment c'est que Dieu peut faire pour moi en tant que père. Yango. Donc c'est ça. Donc on a quoi biso mambo ba miracle wana, Yesu azasu na biloko wana te. Mutu azosala ba miracle a bongo, eza mutu alingi ko epate bato. Nzamba ko iko sala na renier miracle nyonso te. Mais eloko mutuya. Nzamba ko sala miracle wana pour objectif nini. Donc voilà un peu loko na kolo ba pona ba miracle wana eza biloko etikali ancien testament, ancienne alliance. Oyipo na obi ancienne alliance. Yebisa biso. Yesu tango akufi na croix a crié tout est accompli. C'est-à-dire mukolo wana voilà temple kabwanaki. Voilà wana ndezaki symbole ya ko séparer ancienne alliance na nouvelle alliance. Mukolo wana nde ancienne alliance ezalaki clôturée, nouvelle alliance est comme inaugurée. Même makamunyo so Yesu asalaki pendant le jour de sa chair, résurrection à Lazare, kufungola miso a Bartimée, multiplication des pains, ko kende ko yebisa Pierre boaka zwa mbisi na zwa mbongo na libumu mbisi. Etikali ombre. Eza réalité eza ombre. Bible lobi na je crois que na passage moko que makambo nyonso ya loi eza ombre ya ba bien à venir. C'est que Yesu a commis na molimo a renversé makambo nyonso. Tala même azolo ba na ko détruire temple. Na otongango dans 3 jours. Mais batu baganisi ka olobe la temple à Jérusalem, il parlait du temple de son corps. Même ba pasteur lelo bazana na ancienne alliance. Ah bon? Batika ina loi, je te dis. Papa makambo ko luka eba ke ba pasteur ba ko luka yo pe ba ko langa yo. Na ko démontrer bango bibliquement. C'est bon que yo mbela na nzamba tinda kyo eza ko dénoncer, ko lutter contre les faux systèmes religieux. Nango na tunyo motuna koyeba. Nzambe tangwa ko pesa yo mission to etinda ala kisa kyo pe na ndoto to na révélation baike baninga na bino ba kotambola na nzela mabe. Ba misuto mona bango na vision. Nzamba talisio mutu. Awe moni mutu wana. Oko mona ka tamsusu à l'action vision moni mutu moko considéra un homme de Dieu. Mo moni tamsu oye na ndoto ye na bureau na ye to na vision. Omoni mbwa munene nyau omoni banyama moko mystique omoni ba kokomo banga ba ko swanga ze so ko banga te. Et tango la muki mais pourquoi nzamba ko la kisanga boy. Musoko mona ye toutes ces choses là na ko sabino lelo na Congo 60% ou même plus. Bazaba faux. Ah, c'est vrai? Oui. Mais, pasteur, Tangolobi, Bazaba faux, une question me vient à l'esprit. Donc,
bango soto mona bango tango ba côté ya mingi ba matisaka kombo ya Yesu tellement que tu as un peu discernement to komi komona azotanga Yesu mingi te plus les surnaturels mais na lisi ko na ba papa bango nyonso batanga ka kombo ya Yesu Yesu ango aza ebele ya mabe ya malamu tout ça pourquoi botanga kombo na pendant que boza dans le faux batu bakanisaka ke kombo ya Yesu hein soko tangi kaka eza na nguya esali mbala moko makambo ebandi kokimisa ba démon kombo ya Yesu ba fils ya Seva batangaki ba homme de Dieu boyebi yango na acte des apôtres bazui posséder ba continuer na ndako babi tozo chasser yo démon na kombo ya Yesu opola teaka mais démoniaque ayebisi bango les démons dans ce démoniaque là lobi na yebi Paul na yebi Jésus mais bino boza banani ça dit kombo ya Yesu ça qui na effet na koyebiso même na monde na bango occulte. Je m'excuse, ba pesa bango autorisation wana bako te akombo na Yesu mais problème eza soubassement nzamba talaka kombo to tangate atala ndenge to ambeli église te eza ba tombeau blanchi na kati eza ba osma mikuwa ya ko dessécher donc na koyebisa yo kolanda kombo ya Yesu te tala même ba signe bazo sala tala ba sorte ba miracle na bango. Toi on a ba signe peu pasteur. Yep ça ba Yesu donc Yesu bazana ba Yesu na bango ba signe ba pacte na bango. Maman même bar Jésus azalaka. Jésus lelo bako benganga Jésus. Na ko so kombo à Jésus. Josué et ça kombo à Jésus. Ben alors maintenant pasteur revenons maintenant nelo au mokolobi et réveiller un peu curiosité nanga. Donc comme nango habituellement hein na banzembo mto akoyemba sali mwa boye balobi soki ba salutation luciférienne ba sali soki mwa étoile ba signe belé tout ça. Dites-nous en fait le rouage dans lequel pasteur wana bazo travailler donc bazana ba pesa bango bilembo wana basalaka et comment le reconnaître. Maman oyebi nakoya même prochainement nakopesa en détail même ba nini ba loge o ba kota ba ya Canada ba bazana avant na ère ya côté ya Nigeria ba bazana bien même ba ozomona makambo ba Nigérian oyo ba epebele wa ba homme de Dieu ya Nigeria mingi bazana kati occultisme kaka kocha na chambre na yo tali ko yo kuna zaka na blomo pour plafond to ça ba complexe nzamba zande na Congo nzamba na Congo même ba juif moko ayebisi nom de Dieu lobi bozo lukanzambe wapi Dieu est chez vous mama biso to lingi kaka nde bango ba yaka olobana po bango bazana évangile à tikotak. Babi bino ba évangile na mneza tikotak te bango tikotak ozomona même bazo er moko ba yemba ka pe bazoloba Holy Ghost mais yozo senti ozomona neti bazoloba Holy God eza God te ozomona Holy Ghost wana na mboka na bango eza monstre parce que Dieu peut être un monstre. Il y a solo hein oyebi mikolo ezo ya to ko dévoiler makambo mais papa bato baza terrible hein papa moko abengi na téléphone papa ngai naza abi njamba jo yebi shanga yo jana mbongo a garantie che tala na shela mbetu na yo tala na papa na tani na sambetu amoni $2000 ai papa ozawa pina iya na moni mbongo na sambetu na lobi na yo muto moni $2000 na sambetu robanga pete papa quelque part et continue nini église la responsabilité ya bino ba pasteur lokola toyebi ke nzamba za le Dieu de toute possibilité nde to komo kosele makambo do atatu bimisi fourmi nzambe na biloko na nzoto. Je vous dis en réalité même ce bato bako bomba na sima passage ya koloba to ko sala plus que Jésus muto ko sala plus que Jésus te parce que Jésus mais c'est écrit dans la parole non eza mauvaise interprétation parole de Dieu eza crypté eza codé il faut décrypter oui bon d'accord donc écriture ezoboma mais c'est la révélation des écritures qui sauve. Mais alors, dans ces cas, ça sera toujours du mélange, hein, parce que chacun interprète selon parole de Dieu selon la pensée du Saint-Esprit. Qui proconte, c'est pas qui dit vrai. Qui dit vrai? Parce que papa Alain okozala contredit na batebele, mais averti. Ba fils ya royaume ba na semence ya royaume des cieux. Bakoyoka son à tromper tout aux lancer. Le Saint-Esprit va témoigner na mitema na bango que makambo bazolo beza vrai. Papa alors vous confirmez que bazan Babylone mo basala ka geste. Maman, mutu nyonso zomona. Bon, toko koloba que mutu akosala ngo par imprudence. Neto solo là, hein, et quoi arriver que osali mouvement moko
mais dans mouvement on a le boko sali geste moko boye et bimi mabe mais ce qui est commis à répétition on ça nga keza sous erreur ou bien que même erreur ceux qui répéter en plusieurs fois comme faute et comme faute et puis batu wana baza averti que monde alelo batu bazo dénoncer ba signe mabe comment tango zo ta la clip na yo bazo monter clip okoye koyebisa monteur te ke longola oyo signe na boyi ti ata moi effet moko awa otiki yango parce que oyebi ke za salutation luciférienne ozo s'identifier pour Satan a obligé yo apesa ka cadeau te yango na tuzo yeba bino. En tout cas tokomi kokende penza mwambango mbango na suka ya émission na biso kasi papa lento lobela pe moi moke ba prison na faux système. Oui. Comment tu peux reconnaître la prison en go quand on parle de prison dans les faux systèmes? Exactement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Prison, et ça, kate bakoti mutu nanda ko bakangi. Prison, et ça, limite nyo so batieli mutu aza incapable ya kokende au-delà, ya ko sala la volonté na ye. Et puis prison, et ça en même temps, ko pime la mutu choix. Prison, et ça na ba figure rebelle. Mais na ko loba walelo n'est na domaine à prison to kolobea no prison à dépendance ba pasteur ba koti ba fidèle na prison à dépendance ça dit que fidèle lelo po abika il faut pasteur ata na iner azu moi problème à fièvre il faut ka benga pasteur ba pasteur ba ko sabino po ayebi que ceux qui on appelle ça prison spirituelle hein et ça na oben en prison à dépendance il y a dépendance on les ambe so appelle vision appelle ça provision azo révéler na zo bisayo nzamba sala biso alobi à tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient en son nom après si vraiment pouvoir bana nzambe pe alobi ceux qui ont crié à mon nom bako chasser ba démons bako guérir malade et ça apanage ya ba pasteur te ça pour tous les croyants mais le ba fidèle dans l'église ba pasteur bazo encadrer bango te ba ti bango na prison en dépendance ba dépendre ka na pasteur mutu nyoso po abika fidèle à cause la miracle te à côté ya bien te. En tout cas, en passant pasteur, je voudrais un peu éclaircir nga pour moto nzambe mo nga na kutana inaye. Et comment qu'il le croit à moi en gambo. Donc, à l'ingi chaque temps avant bimo le cana permanence na eto na place ça a chelo liboko. So roketa sili ki opino bozo sa bo eto bite ke fu bazipa journée na yo. C'est bien bon. Maintenant on attend te na za pressé faut kana kota kaka. Donc ngamo na za na mpifo to makoki to pouvoir ya ko bonde la pona ngate. Quelque part aussi bino ba bato na nzambe bo côté abiso to s'approcher na nzambe to demeurer na prière. Et pourquoi vous dites de manipulation. Bongo biso to banda nini. Pasteur eza titre, eza fonction moko ndezo séparer biso na bino. Mais en qualité à miracle ya nini ezo uta na identité à mona na nzambe, ezo uta na titre à pasteur te. Vraiment. Donc yango moni tout le monde peut porter le nom du pasteur. Lelo ba na nzambe boluka bisika bazote ya vérité. Afin qu'on soit capable miracle ou sali même ndaku mundimi po akota il faut que pasteur assemble. Ah ben justement oko mananda kuna yo sali prière déclaration chasser ba démon. C'est la foi qui sauve. Ba pratique on a peur moi ezara on est là. Et puis prison mususu maman qui dit les prison tout bien en prison en faux système. Donc na prison on est anine. Au moins ba église ba tondisi batu ba kangi bango. Bazo sa bango ba église musunyo seza mabe ezaka awa. Dede ko mona ke ba église wana bazana ba pratique na bango basalaka bazana makamna bango basalaka bazote ya royaume des cieux bazote ya kaka tata mwasi akangaki yo noko akangaki yo 40 jours de prière 50 jours de prière bakoti batu na prison aliéné mitwa bazote ya plus batu matériel ezo renforcer pensée terrestre au lieu que batu bazwa lisusu pensée éternité o nzamba lobi na Ecclésiaste 3:11 il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité si quand nzamba activer ba pensée éternité na mitema bana nzamba. Maman qui dit la bonne de la caille, amen. Donc, mutu nyonso azote ya matériel, ate ya éternité, ate ya royaume de cieux, azan akoti batu na prison. Il y a solo, en tout cas, on a si Claude Mbola a raison. Dans l'émission, on a qui la fois passée, qui papa là, marambazo lo ba eza ya motuya. Mutu mo lisu na Norvège picho pacho. Abi papa là na, marambazo lo ba yamba kaimi ya continuer ba débat, a fungola biso maye la fungola biso mitu. Également ba tebele na Suisse ba michou, ba bengi. Donc ba bengi belé pour l'émission les cas qui la fois passée, ba sengi o les kaka régulièrement pour na ko fungola bango mitu, ba comprendre tokoloba mais tokangi parenthèse poto fungola mususu poto conclure to kende na moi muke est-ce que vous avez moi ngonga kolobela sous la place le rôle de l'église dans la politique moi muke tolobela la fois passée ceux qui ont renchérir un peu ou to démérer na place koza
Non, c'est important. Le rôle de l'église dans la politique est ali. Nakoyebi soki na époque ya kala Bible ndenge ezotalisa biso ko eza constitution ya royaume na biso. Oko se rendre compte que c'est les hommes de Dieu qui établissaient les politiciens. Bango nde bazozwa politiciens c'est-à-dire to bande ko sala investiture spirituelle d'abord. To investir ye na molimo lokola roi et puis le spirituel est attirer le physique. Mais les lozomona nazotuna nani azo investir bango. Parce que homme de Dieu va comprendre le rôle na bango te bateki identité. Bateki identité, ba komi sima ya ba politicien pona koluka mbongo. Ulia kinde côté ya bango. Lelo batu bazo bimasi te po aloba a dénoncer le mal. Ndenge to loba kilo te fois c'est vrai. Homme pasteur Jama Kobima ko loba mabe akoyebi sa politicien vérité te. Akoyebi sa été que non ndeko ndengo zaboye nzelo zo kineza mabe ba encourager kaka prophétie a bien ce sont des flatteurs prophétie comme ka flatteuse baza ba flatteur bazo luka ba mbongo oui tout ça na temps où Bible lobi les hommes seront égoïstes et fafarons amis de l'argent donc batu balingi mbongo ko le kanzambe et na koyebi so même qu'il ta personnalité nzamba zalaka suna bango te e koma bango ba église na bango ozoka c'est mon église c'est ma vision or Yesu azoloba tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. Mais le lieu église na. Bango comme papa sur son église a rocha mwana na ye. Et ça royaume. Lembi a che mwana. Ozomona. Oyebi on n'en disconvient pas. Mwana ko koma na capacité. Na travailler na mwana nga na moni ke na batu nyonso basali nyonso mwana nde asalaki et donc il faut mériter quelque part. C'est il faut mériter. Ceux qui battent mon sous ba ima mwana aeka kasika bimi. Il y a de quoi aussi, papa, pour mettre la question. Il y a seulement un anga mérité. Besoin conserver héritage comme royaume, comme héritage. Alain de la radie, Alain de la offrande, Alain de pour moi, l'année au cours ça a été. Avec son fils, il verra au moins, quoi qu'il est fatigué, il verra au moins ma recette aux églises et qu'au salabon. Si vous voulez la même pasteur, on a remarqué dans l'église na bango, du premier au 30 cas, il y a après ça va tomber à terre. Après ça cher. Pour ce frère, on a bazoté ya, ba tu vas rebeter ba maboko ba okokana. Surtout ce que frère on a zo briller. Jamais on peut se mater. C'est-à-dire que ça, alingi et moko sala ka komba mata ba baoba. Vraiment. Azo s'allonger, à se lever très au-dessus. Nase na ya zana mutute. Soka kufi vision pe kui. Ezala qui kaka parenthèse to fungola qui pona ko renchérir ko pimenter ko revenir un peu na dossier na biso et à la fois passer kasi papa Alain. Non avant clôturer na eloko mona ngai na épinglé. Pona ba homme politique na ngina bisa ba homme de Tieboye na Jérémie chapitre 1 verset 9, 10, 11. Zambalobi, vois, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donatie maloba na monoko na yo. Na Bible alinga balobi po longola ka mikonzi nesika na bango, po tia ka mikonzi. Ba konzinyo so bomona ka bango baza ba leader par position. Biso toza ba leader par influence. C'est-à-dire que la par position oza no mututé, oza no gouverneur te, mais toi na pouvoir ko loba to détrôner gouverneur na prière, to déclarer to lobi gouverneur ndenge Samuel alobaki na Saoul. Dieu t'a rejeté aujourd'hui, tu ne régneras plus sur son peuple. Et puis, salama. Et les lois, sont que tu bossani yango. Ceux qui te bandit que ça, la makambo, n'a pas autorité, ba rozonga. Pour les lois, tu bossana que derrière le pouvoir, il y a un pouvoir. Et tant que Paul a solo, dans Ephésiens, chapitre 6, à l'obi, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, contre les dominations. Ba autorité, ça ba esprit ou ba côté la ka ba autorité, ba côté la ka ba côté na gouvernement pour na ko inspirer ba loi ya mabe. Pour nous inspirer, pour nous pousser l'autorité pour la peuple. Mais ceux qui sont bons, ils ont changé ma cambo, ils ont gouverné la prière. Donc, ils moko ya eloko ngana bakisa na parenthèse. En tout cas, bato boli maki na poto bolobio bamboka mindele etombama na libondeli te kasi na mosala. Boki éclairage ya pasteur Alain, ya solo tokomi ko kende na suka, ya entretien na biso ya lelo na cadre, ya émission na biso point de vue. Papa na pesi yo maloba en passant na pesi mbote na couple exemplaire. Maman Marie, na papa et maman Nzambi, na Belgique, Nzambe apambola bino e na pesi pembote, na papa Clément qui poi na molongani na ye, wana webmaster ya congolokolenews.com. Papa malobomboka yo, po na kotiko sukisa, o na tuni na oyo, na tunite, o ezangi bakisa. Na linga kana lobake pour na clôturer avant na pesa même attendre comme mbote na ina lobake tango ekoki mutu nyonso ayebi ke aza na mission aza vrai
levons-nous comme un seul homme. Ça dit tout déguerpir batouana. Baye ko bebisa environnement ya église. Donc on a biloko ba miracle ko bimisaka ba nyoka ba magorodo Yesu ayebisa biso que ce qui est né d'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Esprit aza vent, aza souffle, aza mopepe. Esprit akoko ma matérialité. Na biso même nyoka soka bimina libumu muto avandaka wapi aliaka nini? Aliaka ba intestin. Donc nyoka na libumu azalaka te tango abiminda komi nyoka. Je dis à quelqu'un c'est faux, c'est la magie de la magie. Ce muto wana contredire nga et puis nzamba ko sala ngo régulièrement te. Et comme on dirait système comme on télécommande comme le roi télévision. Maman. Yo remarquate que bele ba changer na ba message. Ba ndote ndenge mususu ba koti na message mususu. Quelque part to pesa nzambe pe lo. On comprendre simplement na ba message changer. Nzamba comme le la TV ba ngonde télécommande ba télévision. Venez aujourd'hui, il va guérir. Il y aura on programme pas les miracles. Et dans un autre numéro to lobelelo ko Dieu n'a plus besoin de ba miracle wana. Dieu a besoin de miracles spirituels mikolo. Ba avec le spirituel ba mona. Bakufi ya molimo basekwa nzambe soka avec la ya nzoto amoni akeli felo ako gagner nini. Voilà. Miracle na bino ils ont contribué na salute. Ils ont contribué pour l'enrichissement na bino po batu ba banga bino ba pesa bino ba mbongo po yebisa yelanga i voiture pesa nga 1 million apesa yango. Kwa bika kya robanga kaka yenango. Donc prison mususu kangi mutu. En tout cas batu bakoti l'église bakanisi que bakoti na église nzoka prison. Ba okendelo la te po kuna mambalo les ate. Malamu mingi papa. Nzambe apambola bino na pesi mbote na ba internaute nyonso oyo bazaka fidèle na congolocole-news.com. Tokoya tuza fidèle pona bino tokobanda ko ya pona ko livrer bino ba information au royaume des cieux. Nzambe apambola. Je crois que la pesi ya papa et maman Nzambe na mama Marie Mbote na pesi pe libota nanga libota ona kasongo nyonso eza na libanda ya mboka pe lisusu. Nzambe apambola bino nyonso. Boko bako soutenir musana nzambe pe bokangama na nzambe. Je crois qu'il y a un pesa contact 0243 81 95 22 954. Donc pour la audition malamu na bandeli 00243 81 95 22 954. Ce qui obengi ko atteindre biso na profiter au pesa mbote na père spirituel nangai apôtre Mateta Jean Merveille oyo pour l'instant ça na libanda pe que Dieu se souvienne de lui. Ezalaki esengo ko babino ebele kolanda émission na biso point de vue to komina suka na rappeler tetolobela qui lutter contre les faux systèmes dans l'église na mbaki pasteur Alain Kasongo responsable il y a église Yahweh Shaddai na etolobeli na mozindo to silicité to kozonga bala sima pona ko sepeli sabino na pesi merci na directeur na biso programme a assuré prise de vue il y a émission oyo des chutes mambetu na pisi merci na Solvé Magema monteur na biso oya monté ba image oyo avec beaucoup d'amour. Merci na la perle de congolocole-news.com Mimi Sabi, merci na ba internaute nyoso couple Rémi Malala couple Bango tout couple Julie Papa Massengo na France. Tokutani na bino na numéro mososo ya point de vue avec toujours le même plaisir Kimia Boboto Omabota Mabino. Merci.